Salut chers amis téléspectateurs, une fois de plus nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre ces spéciales magazines de repasser les lots journée na CHIP, centre hospitalier Initiative Plus. C'est-à-dire que nous tous nous avons vécu ensemble le 30 juin une inauguration et Salamaki Mama Pesaki Kou Nae ya Val pour que Moussala et Banda. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour voir comment les choses fonctionnent. Après l'hôpital, est-ce que tout ce qu'on nous avait dit les jours de l'inauguration, comment est-ce que les malades sont accueillis? Quelques malades hospitalisés et puis quelques malades pour consulter, pour la consultation. Et pourquoi pas parler avec le personnel, ça pour en savoir plus comment est-ce que l'hôpital est en train de fonctionner et surtout prise en charge. Est-ce que Makambo Nostoyoka qui est Zabongo? Et à la fin, nous tous nous allons tirer une conclusion. Je ne serai pas seul, je serai avec Carmelia et les Trossa et Moussala. Donc, Lelo, tu es pena pour passer journée dans Bisso Mobimba, dans le centre hospitalier Initiative Plus pour. Olive Lembe, Mamwa Balumiana, Benaba Mamwa Bwe, Bakajabu Jajaja, Nanga Chiwani Mam, Nakateka Kumpokolo Muchikae. Muchiwaka tongobela kudikanyunye kakunza mutwe kashi mulebelebe mawani ngitabani mugajaba lumiana olivele. Comment on a Tomoni au télé à l'entrée à centre hospitalier Initiative Plus rôle dans les animes. Rôle dans les animes toujours soit température. Thermoflash, il y a un rayon et tout contrôler pour la corona pour vérifier si réellement malade a atteint toi malade. Est-ce que par rapport à vous rencontrez des difficultés, est-ce que c'est facile pour nous ça c'est facile mais souvent les malades sont la cache nette. Il faut que au moins tout ça la effort il y a repris ça bon selon ndenge to bongisaki ceux qui azan la cache nette mais il est malade na komona mokonzi nanga a couper sa cache nette et puis to remettre na malade donc awa ba cache nette ça gratuit vraiment il y a permanence il y a ba cache nette pour na ba matériel vraiment tout ça au point, travail de ça la maman et puis jusque là dans tous mais au cas où bakawane kozala to détecter en face vraiment d'ailleurs volume ya travail comme ma casse parce que batu bazoya ebele mais pour na accueil na bango bazobima baza toujours satisfait comme on a madame Miguette Mbadou. Madame Miguel, tu as engagé dans le CHIP. Comme hôtesse, nous avons engagé comme hôtesse. Ceux qui m'ont dit Awa, ils accueillent pour se présenter. Tu es sur place au Fandi. Donc au Fandi, tu es sur consultation, consultation ordinaire, consultation spécialisée. Ok. Est-ce que vous pouvez moi cacher les mouquets pour tout le monde va bien. Donc qui t'en moi mouquet. Dès que tu es sayo, tant que tu es sur place au Fandi, dès que tu présentes une fiche d'identification, tu as identité nayo. D'où par là, tu as un numéro. Numéro notre ça à partir du logiciel tu as lancé numéro dans réception à caisse. Donc tu lancer numéro dès tu sur place. Donc tu sur place dès tu ça maman numéro par exemple à ton numéro 46. Ce que qui va bien numéro 46 dès on s'est présenté la caisse. Donc au kende au ABC bakaiser que pour la consultation par exemple gynécologie. Donc on va identifier imprimer carte de consultation. Tout ça moi micro peut mener imprimer carte de consultation. C'est pas imprimer carte de consultation. ABC au prix à consultation au foot timbon. Autant au foot timbon on débat guider on a salle de triage. Salle de triage qu'on a des box il y a médecin. Donc on commence à salle de triage
nde baotala basine victo par exemple batali tension batali température après bapesi yo place ofanda nde bapesi yo place ofanda après bakoya kobenga oyo epa bamédecin nde esika oyo explike ozoyoka nini après kuna nde bamédecin baétablir bon ya labo batindi yo na labo to baotinda na labo bakozongi ntango oyebi so okende na labo baélément ekozongi na réception caisse à partir à logiciel. Tant que les maisons na réception caisse, tant que comme on a passé à commis on a un docteur à Tindinga na ya pour ça l'examen à labo. Très bien. Que certains hôtel là affiché ba examen. Tant on affiché ba examen après à Tindinga on a labo. Tant on tindi na labo, oui, son maman qui est née dans labo, batindi ba examen à partir de machine. Tant on comme à labo, on va prélever yo, tout par là on la résultat. OK. C'est quoi donc tu as question liboso fiche o bobenyango ya identification. Mais ce que fiche identification na ko monango? Fiche identification obige ego bunga. Te obunga te. Au cas où bungi bodo sandeni. Donc ils ont juste pour beaucoup on a besoin d'un système informatisé. Oui, tu as un système informatisé. Ceux qui vont passer fiche oyo, bah enregistrer la machine. Après bah imprimer carte de consultation. Très bien. Carte soit na yango déjà le quoi papier ya papier Bristol. Fiche na consultation voilà. Bah malade bazoya vraiment belé. Par jour tozoya mbaba 100, bah 98, 99 p par jour tozoya. Dans différents services. Oui. OK. Merci beaucoup. Merci. Bonjour madame. On va se présenter. Je réponds au nom de Ruth. Hein? Comment on a Ruth Kaiba? Alors, tu as un service nini? Tu as un service réception caisse. OK, la service réception caisse, comment ça se passe? Oui. Je peux dire tu as en connexion na bateau dans la service à accueil. Ceux qui sont malades à se présenter qu'on a accueil, ba PC jeton. En fait, ba PC jeton ba ko signaler à partir de la machine. Nga na côté na réception nanga na moni numéro ba tindelinga na bengi numéro. Malade ko ya liboso nanga na identifier na papier ba ko pesa ekuna na identifier na ko si identité na na tunye soki aye pour la consultation nini. Malade ko yebisanga na facturer consultation na après singa mbongo après na tindie côté ya médecin na service ya dispatch. Est-ce que le patient va réagir positivement par rapport à la prix ou bien va se plaindre? Oui, le patient va réagir positivement. Et par rapport à l'activité, est-ce que bazo ya comme il se doit ou bien ils ont un peu la réticence? Non, bazo ya. En fait, bazo ya. Oui. Bazo ya tellement que jour il y a une inauguration, il y a eu des activités et les cas qui dans les médias, les gens sont informés vraiment depuis qu'on est là. Tozo ya mabatu ya presque na ba commune ebele. Gombe, Ngaliema, Lemba, Limete, on a déjà reçu batu ya presque ya ba commune ebele. Et cela nous prouve que les gens sont informés que bazape et bazo ya pe, ils sont satisfaits par rapport à ba service on a pris. Bonjour. Tokoye ba comment na yo? Comme na Mado. Pardon? Mado nani? Mado Konga. Voilà, Mado ova na commune nini? Na fani na commune Nseleka. Na commune Nseleka awa. Oyaki awa ça nini? Nalaki pona malade bimenga awa pour basa opération. Et bandaki nini? Ka pamba bo tout na nini loko? Na kweya kana pavement après na kweyi na sima et comme ovimba. OK. Oyaki awa depuis journée ni? Depuis le 26. Depuis le 26, vous êtes hospitalisé to ya ozonga. Na yaka na zonga. Oya ozonga ka. To bani na onane bayambaki yo bayambaki yo nini jour oyaki. Akeza ki nini? Bayamba nga bien kaka. Bayambaki yo bien. Après ba consulter ngai bateli nga nzoto mobimba. Après ba pesi nga rendez-vous na kenda après na ya après na kei na ye bayambi nga peso. Le deuxième jour de rendez-vous yene lelo. Deuxième jour na banda na ka koya. Après pour ezanga misa tumse zayenga a na liboko msu a. Oya a nde basala ki ngo po basala ngo ya examen ba po ani biloko e bimanga bo.
nde nayaki sikoyo bakatanga basinga nde lelo. Ok. Sikoyo examen basengaki yosala. Okende osala wana hôpital mosusu tosalika baexamen nyonso nasalika awa examen nyonso nasalika bamateriel nyonso eza awa oyo ezalaki oyo esengaki mpo bayeba malade oza nango ka awa nyonso biloko nyonso mpe ezali biloko nyonso awa ezali nde biso tobandi olinga toya na hôpital oyo place baosalanga bien mpo na nsima ezonga lisu te nde babandi osalanga baconsulte nga nyonso tu mashine nyonso ezali. Ok. Na ndenge ozomona mosala yango ezokende eske baosala mosala malamu awa par rapport à bahôpital mosusu oyo oyebi te baosala mosala bien makasi mpo baasala biloko nyonso kuna na mashine baasala bien. bazofutisa yo prix ndenge nini mbongo bazosenga eza ebele to eza na se ebele te eza kaka na se mbongo eza na se par rapport à bahôpital mosusu awa omoni ke mbongo eza na se awa eza na se mpe eza bien mpo baolandela motu traitement bien. oyebaki hôpital o ndenge nini toyebaki toleka ya tomona yango apres sikoyo bayebisi biso ke ezofungwama nde toyaki. ok oyebisa mama olive nini alors mpona hôpital na yo nayebisi ka hôpital na ye asala yango eza bien eza propre eza kitoko. voilà mama oza likambo abakisa pesa mama micro mama bonjour. Bonjour. Kombo no nani mama Kombo nanga Marie. Mama Marie namoni oza mama na ye Mama na ye likambo ezotungisa ye oyo eza ye moko kaka nde azwi problème moto bandeko mosusu mpe bazwa likambo oyo na famille na famille tozwa yango te ka ye moko bosutuki kaka boya akomi nango ndenge akweyaka mpe biloko bibimela ye na nzoto ndenge bakotinda ngai nakenda sekatenere nde nakendeke mpe epai te mpo biloko bibima na nzoto ebele mosu mpe awa oyo aza nango awa na baparti na nzoto mpe eza nzoto mpe boye ezali nde yango wana bakonsitaki ye batindaki yo na cinquantenaire mokendaki te sikoyo nini motive oya awa na hôpital oyo bapri mpe toyokaka te mama olive akofungola hôpital mpe tozelaki toya mpe toyaki batali mpe kitoko basali mpe bakati mosuni moko balobi esala 2 semaines mpo batalatala ndenge nzoto nini ezosala boye swate na makila to ekozala na misuni soki batalitali bamonde mercredi ezoya tokoya mpo tozwa suite ndenge nini ekobima bongo bakata nyonso etikali. Voilà sikoyo nde ozoya mama ozomona hôpital yango ndeni lokwa oza na Kinshasa to oza libanda mboka naza na Kisasa soki na poto ndenge nazotambola nazosepela mpe nazokamwa te moto asalaka oyo asalaka devi ya nani moto asalaka ndenge architecte moto adesinaki ndako mpo ezala asalaki kitoko mpe ezokamwa moto mpenza asomba ata bapango mpo kosala oyo eza somba. Vraiment message ino opesa mama olive par rapport ya bijou ya kitoko atieli bino na nzele awa nasepeli na mama olive soki na monoko ye nde boye nakokokanga ye mpo na nzoto mpo na malamu oyo asali kati na commune ya sere awa mpo toya mpe bapasi ya modele oyo awa mbele tokei kosalela yango wapi na bandeko baza na bacommune mosusu baza kohésite koya awa oyebisa bango nini soki namoni bango nakoyebisa bango baya mpenza baya ebele na baka nyonso oyo eza nango mpo ya ekomonana mpo bakotala liboso batali ezali te oyo nakende mpe ya monganga to monganga zwa mwa 2000 soki mwa ezali te nde mashine ezolekisa makambo nyonso. ok ntango bokomai na réception batunaki yo so oza moto ya PPRD to oza moto ya IDPS batuninga eloko te batuni makambo wana te bayambi oka lokwa ndeko congolais ezoyamba kitoko. Voilà merci biso tokomaki ale 26 bayambi biso kitoko donc hôpital omoni eza ya bato nyonso eza ya bato nyonso eza eponi motu te. Voilà je pense que eza mbala liboso te okota hôpital tobelisa ndeko différence nini omoni na bahôpital oyo okendaka na hôpital oyo. Oui, na niveau ya par rapport à l'hôpital mosusu tokendaka tomona nanu accueil ya hôpital mosusu ezalaka un peu difficilement ozomona accueil kitoko te mais awa na sepeli na propriété eza awa bapareil mpe baza nango tozomona eza bapareil ya qualité mpe ndenge bazoyamba à tout moment baminganga bazoleka bamédecin vraiment c'est dans les bons yango nde ezo apprécie ngai okoyebisa bandeko nini oyo mosusu bazotala oyo na ndako peut-être bazalaki na mwa hésitation ya koya na hôpital oyo. Bon, nayebisa bango ndenge oyo ngai namoni nasepeli vraiment na hôpital bao mpe bazobelisa baexiste koya te Olive Lembe mamu wa balumiana bena ba mamwabwe
bakajabu jajaja nganga chiwani mama nakateka kumpokolo muchikae muchiwaka tongobela kudikanyunye kakunza mutwe kashimulebelebe mawani ngitabani mukajaba lumyana Olive Lembe Olive Lembe mamu wabalumiana bena bama mwabwe bakajabu jajaja nganga chiwani mama nakateka kumpokolo muchikae muchiwaka tongobela kudikanyunye kakunza mutwe kashimule nakopesa iloko ya liboso eza na merci na cadeau oyo asali mpona biso bana ntango donc eza vraiment cadeau ya monene asali mpona biso bana ntango nakopesa ye merci vraiment merci eloko mosusu mpe nakosenga ye na alemba te kozwa soin ya batravailleur baza mpona entretien ya eloko na ndenge tomoni vraiment qualité ya propriété eza awa do ye atenir toujours effort ya kofuta bato bazosala musala opo batikala na qualité ya musala bazosala etikala toujours propre parce que komona nde nazomona eleki même ba hôpital mususu toyokaka na bakombo na otanga kombo te mpona kosala pe publicité te mais vraiment eleki ba hôpital toyokaka ya sango eza na kata kisasa o bato ya bambongo babetelaka tolo ndenge namoni oyo vraiment eza dans les bons eza vraiment na ba qualité ba norme. Bonjour papa. Tokoyeba komona yo? Kombo na ngai Catherine Botesi. Mama Catherine, tomoni yo ovandia ozana mama na biso azobela kuna? Oui, nazana mama nanga moboti. Mama aboti yo wana? Oui. Boti komini? Toti na komini ya Sele. Boti komini ya Sele? Boyebaki hôpital onengeni? Toyokaki yango na information. Oui, parce que esika biso tozali vraiment électricité eza vraiment makasi te mais na mosika moto azali na ntango ayebisaki biso ke na ka oyo boza na yango bokende hôpital ya mama Olive fungwami kuna na Nganda CC. Na Nganda CC. Et ça fait combien de temps depuis boza? Tosali 3e jour yango. Voilà. Na kokota na intimité na binote to tuna azobela nini malade nini meto to tuna na ba tango boyaki. To bayina on accueil ezali nini? En tout cas, accueil ezali très chaleureux. Kitoko makasi. Et là on est betaki mission liboso na etali na côté ya malamu tango koma ina hôpital o. Côté ya malamu penza na monaki lokola ye moko malade to yaki na ye a se retrouvaki même pas mais chariot yaki pona tina ko bimise na motuka vi batunaki biso na mbongo te boye na combien balekisaki biso na urgence et puis na urgence wana balalisaki na sete bamatie na mbeto ba docteur bazingeli ye nde babandi babengi ngai mpona ko expliquer nini azoyoka après explication nde babandi pe kopesa ye traitement jusque là batunaki ngai toye na combien et na ba examen boza ba kosenga bino bozosenga bino bobima libanda hôpital bokende luka hôpital mosusu to bozosala ba examen nyonso awa. Bon, nga normalement basenga na examen te mais til que oyo nyonso ba lukaki pona ko traiter ye nyonso to ezobima. Oyamba mino malamu na niveau ya ke kuna mais ba médecin na ba infirmier bazo se comporter nini na bino awa na kati? En tout cas ba médecin baza ko se comporter vraiment malamu. Gentillesse na médecin nyonso vraiment. En tout cas ceux qui ont une question bazo répondre peu bien. En tout cas ata na patiente ndenge ayaki vraiment na état critique bazo luka nyonso po bazongisa ye vraiment espoir. Bonjour. Tokoyeba kombo na yo? Kombo nanga Elunda Kulamika Brigitte. Pardon? Elunda Kulamika Brigitte. Brigitte. Oui. Tokoyeba uti commune nini? Na uti na commune Sele, quartier Badara. Na avenue Gombo numéro 13. OK. Oyaki à l'hôpital depuis quand? Nayaki pendant samedi. Depuis samedi? Oui. Oyaki awa na conscience no nyonso to ozalaki inconsciente? Nayaki na conscience. Na conscience no nyonso? Oui. Nini oyebaki hôpital o d'abord ndenge? Nayebaki wana partie ya télévision na ba publicité bana kolakisa nde memi biso a. Voilà. Toko toyeba nini ezotungisa yo? Naza na problème ya cardiaque na hernie blanche. Cardiaque na hernie? Blanche. OK. Et bandi yo depuis quand?
Ça fait maintenant 4 ans depuis malade. Donc 4 ans déjà depuis on est ça. Octobre bambula na yo. Je suis à 16 ans. Pardon? 16 ans. Vous avez 16 ans d'âge. Oui. Et tant au combien wa ba ki onengeni. Ma machine bien. Plutôt comme ma casse. Banana kei. Oui. Et ti oya comme hospitalisé. Oui. Et ba médecin na ba infirmier va se comporter neni na va se comporter bien, gentil, plutôt comme ma casse. Vous se sentir à l'aise. Oui. Voilà. Et côté bah soins. Pour le besoin de la première cardiaque na yani ba docteur ba examen o esengi na o sala. Okende o sala ngo libanda to nyoso zo sala ka a. Nyoso na sala na 4 mais je suis enfermé de père. Donc moi on a exalté, je suis en train de souffrir. Avec le ventre, ça me dérange beaucoup. En plus, je suis gonflé ma casse. Je suis gonflé, je suis 2 litres. Merci, je ne vais pas m'embouler. On a ça sali pour. Je sais peut-être que moyen payé à côté. Donc, je ne vais pas m'embouler ma casse. Différence si nous moni na l'hôpital, nous sommes basés au Kenya, hôpital ou à côté à Madame. Différence na moni à partir de traitement, donc les autres bien. Pour l'hôpital na tamboli, donc il y a un changement monté. On a se sentir à l'aise, changement pendant. Voilà. Bonjour papa. Comment na yo maman? Comment na nganga Sophie? Maman Sophie, oti komini. Papa na oti bandundu précisément na Kwilo. Oti bandundu? Kwilo na Idiofa. Na Idiofa. Oyebaki hôpital o ndenge nini? Hôpital oyo toyebaki à partir ya télévision RTNC tolanda yango. Tolandi publicité mokolo basalaki inauguration. Wana juste nazalaki mpe na hôpital. Ozalaki na hôpital kuna na Idiofa? Na Idiofa. Il faut batransférer ngai. Yango bapréféré lokola tolandi il faut okende kaka na hôpital wana. Et au commune hôpital yango depuis journée. Lelo presque déjà na 6e vendredi. Depuis vendredi à semaine passée. Tant au commune hôpital parce que talaki on a télévision, mon commis sur place, tant au commis sur place et là on y a malamu na no e beta ki misu na yo. Et là on y no se plaint non ali bosso tant au monde comment in hôpital o. Akay zalaki nango très bien. Dede tango batia na côté échographie amoni que les ana maladie faut balongola yango. Kuna problème ezate. Problème ezate za bien. Et là on y a malamu o marqué ya kitoko na hôpital nyonso kendaka na hôpital o nino moni ke awa eza ba côté mosusu mona raté. Ya kitoko. Awa ke eza kitoko baminganga pe baza gentil. Hôpital pesa nango propre asali eloko malamu nzambe asunga ye. Félicitations na ye nzambe apambula ye papa. Mbote. Comment on nani? Comment on a Michel? Tomoni awa ozobela to ozobelisa mutu? Nazobelisa papa na biso. Voilà, mina beli ya boza bovanda na commune. Tovanda na commune de Lancele na quartier Kinkoli. Siko boyebaki hôpital ndenge nini? Bon, selon kaka ndenge bato babanda kopesa ba témoignage quoi. Yango wana biso pe tango mutu na biso abeli yango toyena ekoto. Parce que beta biso na mwa lisolo ya hôpital yango un peu ba impression na yo jo boyaki na papa to bana libana na ke ezalaki ndenge nini? Bon, vraiment baosa musala na bango. Baosa musala esengeli baminganga basala baminganga bamiso mona obokeno hôpital musu bayamba bino mwa fiame te biso avant tokoma bayambi biso ndenge baminganga bayambaka bato bayambi biso bazwi papa na biso bakoti na wana nde siko mwa changement moke bandi kokota par rapport à ndenge boyaki changement ekomi kokota mwa changement ekomi kokota siko un peu na ndenge bokendaka bahôpital mosusu mpona yebi que peut-être yamba liboso te oya hôpital na hôpital est-ce que différence eza na bahôpital oyo okendaka mosusu? Oui, c'est différence ezali. Différence ezali parce que okokende hôpital mosusu oza na mbongo te moye bayamba bino eza te mais biso dans tokomaki awa bayambi biso topesi mbongo topesi nano mbongo te bayambi nano moto d'abord bazwi no soin ya moto
oyo moto azalaki obe baweli nano sante ya moto wana nde fo hôpital ezala bongo. Sikoyo ndenge boza wana parce que boza bata parti politique ya pe perdre to IDPS jamais. Ndenge boza bata parti politique. Toala biso bata parti te toala biso bato ba simple bato ba. Kone baloba place nyonso bato bavandaka mabe ezalaka te eloko nini remarqué à moi oyo esepelisi yo te par exemple. Bon eloko bon nakoloba eloko esepelisi nga tout d'abord nakoyamba na nde bayambi biso mpo moto azali na ka moko donc critique quoi ka moko grave mais bayambi biso très 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 bien yango wana donc eloko esepelisi nga yango wana. Eloko nini okoyebisa mama Olive par rapport nango? Bon eloko nakoyebisa mama Olive akontinue kosala mosala bongo nde moto azalaka mpo nzambe mpe ntango amona mosala ozosala atia loboko. Merci. Hôpital eza bien, eza monene, soin eza kitoko, nakendeki mpe kuna na ba installation sanitaire eza propre, bazosokola. En tout cas, ça va. Maman, est-ce que ovandaka dans les parages tu ovandaka na commune? Nga na vai na Bibwa, mais mutu na ye otala avant na Kasavu. Et avant oya na hôpital po tebi hôpital oyo uti ko fungwama avant oya awa bobane ko se soigner wapi? Nga za na hôpital biso ya Musala na Kram. Ye asasoignaka mingi na Ngaliema. Tozali pe na Mukua na première rue Limete. Siko par rapport à ba hôpital nyonso cité wana différence nini eza na hôpital oyo? Eloko asikezaka esika encore ya mama Olive lisusu il faut ezaka ya malamu te tala boboto na ye makambo na ye nyonso ezaka malamu. Eloko nini okoyebisa mama Olive par rapport à nyonso asali hôpital ya monene asali okoyebisa nini? En tout cas napesi merci mingi nzambe apambola ebele aza mwana mokema aza mayele makasi oyo biso bamikolo bon ata oza nango okoki okanisela bato mosusu te mais nzambe apesi ye motema kokaba asunga ye makasi azala kaka bongo namonaka esika nyonso akendeke bato basepelaka asungi mingi asali mingi tosepeli makasi bato nyonso babetelaki maboko moto oyo aboyi aza te atanga nazoloba awa soki eza likambo mama Olive mpo natelema natala na télévision ya motu mosusu nayebi nanu te mais en tout cas banda bakomaki na bokonzi ti siko avandi nanu namona te ezalaki na ndenge ya mama Sese mais en tout cas ye aza na komikitisa makasi bamosusu tu balobaka mama présidente azalaka bongo te mais nasepelaka na ye makasi makambo asalaka ça va na banda na kei ça va mpo ngai na ye kaka lelo yayaki banda alobi aza mpe bien bayambaki malamu soin makambo nyonso eza propre tout ça bato mpe bazoyamba biso kanda eza te eza esengo mbote kooriente yo bakosala nyonso na malamu tuka eza kitoko eza lokwa na poto toloka bon différence ezalaka na bahôpital mosusu omona okomi bazomona neti bazomona te otuna boye ele mosu abude obien telema nano kuna azala kuna te awa bayambi motu nyonso na esengo mpe na kimia. Bonjour papa. Bonjour maman. Kombo no nani? Kombo na ngai papa Jacques Lumumba. Papa Jacques ovandi wapi? Navandi na Barumbu na avenue Luapula. Papa Jacques tomoni awa na hôpital ya Mama Olive initiative plus ozobela tozobelisa mutu. Ngai moko nazobela. OK, Papa Jacques obi ovandaka na Barumbu. Bon awa na nselo komi ndenge nini? Mama namonaki na ba réseaux sociaux pe na TV inauguration ya hôpital oyo le 30 juillet passé. Yango nde poussé ngai naya ko vivre yango. Après je pense les 7 nde nakomaki awa. Non les 3. Les 3 nde nayaki awa ngai moko ko vivre place oyo. Alors un peu l'impression na yo ningo yaki depuis le 3 pour vivre place oyo. Selon yo monyo ndenge nini déjà na accueil ningo kotaki ndenge bakeyaki yo ba service ningo kutanaki nango eza ndenge nini? Vraiment maman nako remercier d'abord Mama Olive Lembe na initiative oyo asali eloko kitoko pona bana Kongo nyoso. Hôpital oyo asali yango pona baswahili te, baluba te, bangala te, bakongo te, bateke te, batetela te, mais pour tout le monde. Eza hôpital pona bato nyoso moto tout azana problème
ya malade na nzoto na ye, il faut akoma na hôpital. Tango nakomaki awa, vraiment accueil ezalaki na yango bien. Remarque moko na kopesa na mama na basali nyonso ya hôpital oyo que bazala na suivi ya makambo oyo ekoma lelo eza bien lobi ekoma eloko moko lo ekomi lokola poubele ekomi conseil nazopesa mama azala toujours connecté asala suivi makasi atika te ekoma te hôtel ya COP hôpital ya COP que voilà lokola ngai naza directeur ya hôpital ya wa médecin directeur il faut kaka approche na ngai bokilo na ngai ou bien ndeko na ngai po aya kosala. Bonjour mon fils. Kombo mama, kombo na yo? Kombo na Marie Sono. Mama Marie? Sono. Mama Marie Sono. Oui, oui. Mama Marie Sono auti commune. Précisément na auti na masina mais malade na malade na. Ozio moko za malade to ozo mwana no ndaza malade. OK. Aza hospitalisé wa? Oui. Ça fait combien de jours? Bon depuis le 5. Depuis le 5. Ah oui. Ndaza hospitalisé. OK. Donc surtout lobby depuis le 5 juillet. Voilà. Combien de personnes moi lisolo mukene nini oyamba ki hôpital o mukolo ya ki banana keiti okoma na hospitalisation. Accueil est vraiment très favorable. Puis les médecins sont très rentables, trop rapides. Puisque naïbi que les médecins ou dans le domaine na bango. Vraiment ça a été bien passé puisque la fille avait passé par césarienne. Abota na césarienne. Oui, to bangaki mais to monaki que dans quelques minutes, quelques heures, moins de d'une heure de temps, la situation est là. Bon, différence c'est on a moni na au Italie hospitalisation. Ils a boye to mwana zana ba condition surtout esengeli chambre za propre ba infirmier bazoleka tout moment oui bazoleka tout moment hôpital esalemite ni kema pona bato achangu eza hôpital moko international bato mususu bazoya bauti musika bazobenga par téléphone kuna ezande nini kaka nde tolongwaka to okende na mboka bapaya mboka pe bapaya bazoya plus que tout est ici ba parents to ezawa bo. Et mes parents ils ont fonctionné. Je suis le docteur Kazadi. J'ai suivi une formation en Tunisie juste après mon diplôme. Donc je viens fraîchement de la Tunisie. Je suis arrivé il y a 3 mois à Kinshasa. Et quand il y avait, le centre était ouvert, j'ai déposé ma candidature. On a fait un concours et nous avons été retenus. Bon, déjà, ce que nous aimons, c'est l'établissement. L'établissement est très propre. Mais aussi il y a des matériels qui répondent aux standards même d'une médecine qu'on voit ailleurs. Donc ce que nous voyons ici dans cet établissement, nous n'avons rien envié pratiquement aux personnes qui font la médecine ailleurs. Nous avons de l'imagerie, on peut réaliser pratiquement tous les examens sur place. Nous avons un service de laboratoire où on peut réaliser aussi beaucoup d'examens de laboratoire. Et le personnel aussi est un personnel bien qualifié. Et donc, ce que nous faisons ici, nous n'avons vraiment rien envié à ce qu'on fait ailleurs. Bon, vous savez, c'est vrai qu'on ne fait pas la publicité de l'hôpital, par rapport à la réalité. Mais je dirais carrément aux personnes de venir voir d'eux-mêmes, parce qu'il y a déjà de bons témoignages de ce que nous sommes en train de faire. Nous prenons notre temps pour écouter les malades, pour soigner les malades, pour répondre aux besoins du malade. Donc, nous invitons ces personnes curieuses à venir au centre hospitalier Initiative Plus afin de voir eux-mêmes, d'attester ce que nous faisons ici. Ah non, bien sûr que non. La médecine est apolitique. On ne tient pas compte de vous êtes fils de qui, vous êtes de quel parti politique. C'était d'ailleurs fait même pratiquement à l'inconnu. Donc on nous a donné une adresse email, on nous a demandé d'envoyer carrément le CV sans demander toutes ces choses-là. Donc le concours a été fait et ça n'a pas tenu compte de cela. Que vous allez peut-être faire un tour, peut-être montrer les images à tout le monde, mais nous avons un afflux de patients. Qui viennent pour la consultation, qui viennent pour les examens. Il y a déjà les services des urgences qui est fonctionnel, c'est-à-dire que les patients peuvent venir à n'importe quelle heure. Et pendant la journée, nous faisons plus de 100 consultations. Donc, l'hôpital fonctionne bien. Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais nous respectons aussi, n'est-ce pas, la distanciation. Nous prenons les précautions possibles pour ne pas qu'il y ait
un problème de Covid-19 ici chez nous. Nous avons des gens qui viennent d'Ntsele, comme vous dites, mais nous avons aussi des gens qui viennent de Ngalima. Donc, on regroupe un peu tout le monde, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas qu'un centre pour l'Ntsele, nous ne sommes pas limités qu'ici, mais c'est vraiment un centre qui est ouvert à tout le monde. Et nous sommes contents, flattés d'ailleurs, de voir qu'il y a des personnes qui viennent de loin, jusqu'ici, juste pour bénéficier de nos soins. Nous vous rassurons que cet hôpital est moderne, ultra, oui. Si vous faites un tour en imagerie, au service de laboratoire et même en hospitalisation, vous verrez la qualité des matériels que nous avons. Mais ce qui est très bien, c'est le prix, n'est-ce pas? Ça veut dire que même les plus démunis peuvent venir et accéder aux soins. Donc la propriétaire a tenu quand même compte, n'est-ce pas, du milieu dans lequel nous sommes, et nous traitons le patient avec un service excellent, mais à un prix très abordable pour tout le monde. Merci, docteur. Je vous en prie. Voilà, chers amis téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Après l'inauguration de l'hôpital CHIP, comment les choses se passent ici, au Moni, malade baza accueilli déjà à partir il y a service accueil, il y a une réception, na niveau ya consultation, tamboli, to l'axibino, malade baza hospitalisé, bolandi ba commentaire, il y a ba malade, bolandi ba commentaire, il y a ba garde malade, neni bazo expliquer comment ba soins eza bien assis. Donc je vous rappelle que tous en la commune ya Ntsele, awana nganda ya CC, voilà nganda CC. Donc ils ont place à Robungate. Partout où vous êtes, la commune Union Sozali, n'hésitez pas, venez hôpital O et Salami pour le peuple congolais, na bakumogo ya malam pour permettre de réunion sur soins à Kitoko. Je pense que je n'ai pas beaucoup à commenter parce que déjà expliqué bino nini mamozo les cas awa aux alawa puis il y a même des gens qui viennent de province pour l'ani maman la besoin de bandundu aye uniquement à parce qu'il y a qui est hôpital ya Kitoko et fongami awa. Donc partout où vous êtes, n'hésitez pas de venir faire un tour pour que Bozo ba santé à Kitoko. Nous disons merci à la grande dame maman Olive Lembe Kabila pour ses grands cœurs. Maman oya zarapni mi na ba cas difficile. Aujourd'hui, à offrir bus hôpital à Kitoko pour le peuple congolais. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Il y a tout autre, c'est là qu'il est là. Tu as passé journée là à Chip pour représenter Bino Neni Marmezo les cas après l'inauguration. Il y a hôpital le 30 juin et nous pensons que ces bijoux sera bien protégé et entretenu na biso no peuple congolais pour que mbula na mbula ba na biso ba robota maraba kutape biloko ya kitoko ezali. Et nous encourageons na bandeko pe bazana ba moyen ya kosala biloko ya boye pour faire développer mboka na biso et aux amala. Mais je dis merci à l'équipe technique oyo assura ki musala to sala lelo David Diwantes et puis Carmelia oyo to sala ne musala lelo. Sinon pour na biso to monani prochainement na ba différentes choses na biso. Merci, bye. La cité Maman Olive Lembe Kabila, en plein cœur de la commune de Ntsele, est enfin complète. 150 villas, une école et maintenant un centre hospitalier. Après 10 années de dur labeur, d'abnégation et de privation, Marie-Olive Lembe Kabila disponibilise ce joyau, expression de son dévouement pour le bien-être des citoyens. Le centre hospitalier Initiative Plus, CHIP en sigle, est un établissement de santé de proximité assurant une action sanitaire de premier plan dans cette commune urbano-rurale grâce à l'implication quotidienne d'un personnel soignant recruté selon les normes, formé et qualifié au maniement d'un outil de haute performance technologique. Cette équipe fraîchement formée a bénéficié d'un enseignement approprié pour identifier les malades atteints de la COVID-19 afin de les transférer dans les centres retenus par le gouvernement. Avec une capacité de 120 lits,
et plusieurs spécialités en son sein, cette infrastructure hospitalière de standing moderne comprend un service d'accueil, une banque de sang et une pharmacie dans le hall d'entrée, un laboratoire de biologie, une salle d'urgence, le département imagerie médicale est doté d'un équipement d'investigation efficace dont un scanner 24 barrettes, une radio, une mammographie et une échographie. Le CHIP a 3 blocs opératoires ultramodernes offrant plusieurs possibilités de chirurgie, notamment la cœlioscopie et la chirurgie cardiovasculaire. Les services de gynécologie constitués d'une maternité avec 5 lits d'accouchement, une néonatologie et un bloc opératoire autonome. La salle de réanimation équipée d'un matériel de suppléance des grandes fonctions vitales pour redonner la vie aux patients. L'hospitalisation s'effectue dans une douzaine de chambres privées et des salles communes spacieuses, aérées, éclairées pour la médecine interne, hommes, femmes et la pédiatrie. Le CHIP a réservé une place importante aux consultations pour diverses spécialités
avec un box des prises des signes vitaux. La restauration du personnel de service sera assurée par une cantine adjacente le complexe administratif de l'hôpital. Pour mieux gérer les données de cette infrastructure hospitalière, tous les services sont interconnectés par le logiciel DMI, Dossier médical informatique, un système informatique performant. Une fois de plus, Marie-Olive Lembe Kabila vient d'exprimer son amour pour le prochain en assurant l'égalité des chances d'accéder aux soins de qualité et à moindre coût. Le CHIP, un centre moderne tourné vers la médecine de demain, est une contribution de Marie-Olive Lembe Kabila à la couverture de santé universelle.